Le 28 novembre 2011, date il y a une élection présidentielle, il y a une élection, il y a un député, un candidat, pas se préparer, ils allaient annonce. Oyo, Daniel Ngoï Mulunda, président de Seni à Sali, avec un partenaire idéologie et Sengle Boye Baker, date il y a prestation de serment, Balobi qui est intervenir le 20 décembre, péba résultat pour la députation nationale et Kobiba Bongo en janvier 2012. Wana ezali calendrier ya suka oyo ebimi oyo Daniel Ngoï Mulunda a publié suppression ya dette ya RDC na États-Unis a uti ko Zoyango na Washington matata ponyo mapon ministre ya finance a sololaki mokolo ya lobi na ba journaliste bakinois ba témoigner sur grand artiste André Bimiombale na journal ya lelo makambu bokolanda wana. Merci pour la fidélité na bino, bon week-end na bino nyoso oyo bozui occasion ya kolanda Jean lingala facile ya mokolo ya lelo. C'est parti. Ministre Luzolo Bambilesa a clôturé Kibongo mokolo ya lobi séminaire moko sur makambo etali droit de l'enfant, reportage ya Jojo Lukushi. Assistaki na clôture ya séminaire sur makambo ya droit des enfants Yemoko ministre de la Justice et des droits humains Luzolo Bambilesa boyebi que droit des enfants ezali préoccupation ya ministère ya droits humains oyo Luzolo Bambilesa akumbela kamasolo pambate ba violation mingi ya droit de l'homme oyo esalemaka na RDC ba victime na yango ezalaka ba maman topé bana yango na formation oyo esalemaki pona ko renforcer ba capacité ko récolter ba données ya violation ya droit ya bana pe enfin ko dresser monitoring topé bilan ya ba violation wana na kati ya séminaire oyo balobelaki pe réhabilitation ya ba établissement oyo ebombaka bana mikie soki bakweli makambo pe lisusu balukaki kobongisa pote bana mikie bazalaka na ba prison esika moko na mikolo te na kati wana bayokani pona ke l'état congolais abongisa esika nini bana bakobanda kozala pona et servir na centre ya rééducation na bango na mikolo ezali koya toko kanisa ke awa ministre ya justice pe droits humains Luzolo Bambilesa azali na kati ya masolo yango bamikano mingi ezwami awa ekoko kisama avec impact pe idéologie ya sol.